Bandi mama tournage. Tournage boy nkela yanga nyanga nikela. Nakata sarke makambo. Banda wana nde. Place pendo matande yango wana donc so ba singa président Fidèle Nyongo. Abimisika yo mta Nyongo aki. Ye mutu ana tepwa. Peut-être mutu ana ko mema sarke ko mina ngona ndao na bimeli ye poa na ju sarke na jongi na ngoka bon. Des personnes bandi mama kambu le penke la fait abi mi pe mokili voilà à partir wana ndinke la pa yeba soutien na bango nde mutu pe sali penda bien et merci na bande ko tout na ba o ba soutenir na ba o pe ka conseil ba o ba pesa ki nkela boy ba misu ba lobaki boy vraiment ba merci na bango vraiment. Mais c'est quoi donc papa Bali? Il est qui vraiment c'est un macasse. Comédien tout bayaki. Artiste comédien presque belé bayaki donc. Na ba o ba pesa qui veut invitation na ba o ba pesa pe ben. Ya muze nandenga dance nini bimisi ka eza ngema kenda ka logola mo donc. Après wana na okatango ba 2000 ans ba 2012 na bando concentré classe amona yo beta tour pa ba makulu tuna biso na plateau bateke na fanda kuna inani na tanga pe kuna pe na zongi lisusu tanga zongi ale. Fidèle internaute du monde entier, tant on a liboso caméra, tant ado le pro dans la caméra na représenter représenter une émission oyo ils ont à travers ils ont Makambo TV ne lobara toujours que à travers yango nde beaucoup d'informations en direct à ville à Kinshasa tu as vu que la ministre surtout a un problème sérieux ba te bile bazana banda comme à travers ils ont Makambo TV nde beaucoup à la paix satisfait quelque part tant besoin mon façade oyo il y a son nom à la valeur de la presse congolaise liboso et micro donc ngel ba ke Makambo za minene vraiment ba bonne chance na bino bisika bozali na yebi que vous en parler, vous c'est déstressé trop, vous en avez stress trop, pardon. Ça m'a quand vous êtes comme malade des humains qui le mobile, surtout tous ces coachés place mort mais surtout tous mais au moins tout ça moins effort il y a cause là que moment on a toujours que na quand sur YouTube na notre chaîne au mais ça na Kolanda vous avez quelque part une information il y a sika à travers ville na Kinshasa ami des stars les lots na plateau nanga les lots na yambi kela yangani to yebi jeune talent na biso o amisa na ko se pesa biso na bagage na ba chaîne belé les kaka à se passer biso ba comédie na yé na ba façon de parler na yé façon de jouer na yé et ça le reto c'est là voilà nazo yamba déjà invité na ngai bonjour Nkela. Ouais bonjour. Boni ba santé tala leo na tamboli na samu ina ko zo ba na base leo na mabela Nkela yanga na bi que ba tutu bana kisin sonyo so ya poto ba mbote belé parce bozali lelo vraiment na ko mabela benga ngoni banga moyo banga moyo ki banga rien. Le banga moya batu ya papa Luzombala. Papa na Dorcas Mbala. Banga moya batu ya Nino Brown. Desika za vraiment bambote belé. Banga moya ya leader na biso tsuka vraiment. Banga moyo ya Golf Kizola. Donc banga moya ya honorable Nerombungu. Banga moya bina filé donc tout ça vraiment belé. C'est belé mon côté. Il y a papa Zuzendita et c'est casa vraiment bambote belé. Vraiment là je dis directement merci à celui qu'on appelle ya Tosé Kangi en direct de London. Na yebite ce côté na bino pe bozara na parler bozara ya kokangama mais bambote belé place aux allées vraiment merci na on surtout nous raisonner appétit na yo. C'est le moment peut-être on va parler tout ça les côté santé nini na yebi ke mikolo bozo répéter bozo ndeni bovandi président de l'autre ko bala ça na congé ces circonstances tout bozo répéter ka. Non, toujours répéter pour na makambo ya virus wana donc. Biso toujours peut congé ya un mois. Oui, ça 4 semaines. Oui. Je paye à un mois, toujours c'est la 4 ans tenté.
Après wana soki ici là wana nde tobandi soki esila te congé continue. Ok, nabengaki yo il y a je crois 3 ou 4 jours passés oyesaki ngai ke ozobela batieli mpe poison to yo mpe ndepo mikolo ekomi kaka osala na hôpital batieli nga poison o boye yo mpe oza na poison to ndenge ni yobelaka malaria normal to yo mpe corona. Non, abandi obela na nga ka maladi mais eza nango ya koloba nango na TV te. Eza moko mwa maladi mo ebeta nango nga bamalaria malaria oyo ya Congo esi tomesana nango na batifodi yango nde ebeta nga donc ta mpenza ya kosala émission na yo ezala mpenza te. Sikoyo komi santé ça va? Sikoyo ça va na ngolo ya Nzambe. Voilà, nayebi ke bainternet biso bazolanda biso libanda mboka bafan na biso ya Eza Makambo TV bakomona ona yebi soki ya première je crois ya première fois oleka na chaîne na biso tozonga na biso nsima ya grave tema question moto oyo ozalaka koyeba ke nkela mpena age na yo exact ezalaka nini ozalaka na age nini? Nkela yanga naza neka mokolo kaka mokolo na baoyo bamoni ke naza mokolo leki na baoyo bayebi ke ankela yanga naza leki oyo bayebi kaka ankela tokozala no bamaster tokozala na biso baage moko age na exact eyebana te bazoyoka nde ngai age nyonso nazalaka kila oza 20 ans mata nazali 20 ans kita nazali 10 ans kita nazali oza partout na mokolo makasi oza nango kela oza kaka comédien to oza mpe musicien parce que naomona na biso tv chaîne na biso moko ya tene ezoleka na ezoleka nzembo moko ezoleka wana okomi susu musicien ezoleka mpe na Trace Africa ya kela okomi na Trace Africa oui ezoleka deya na Trace Africa nga mpe te moto na memi kuna me na comprendre te mikolo bazotiango mingi nayebi te bazwangoka na internet comme ça eza nango musique ya baafricain yango mpe peut-être bazwaki oza tolobi tendance na oske oza comédien to oza musicien to olingi ndo meka okoma nde musicien? ouais nazala nana vana koma comédien nazala na musicien na banda koyema na orchestre moko ya koto ya banga moyo na Pinzi pa fondé de pouvoir azala lokwa waze kwa na ba fréquence tara ba 2 millions ba 2 millions 8 ba 8 ba 9 wana nazali yo African Star ya ba primus ya bra Congo bra Lima donc ya publicité pardon donc nazali wana sera na penda poko penda kobina ka kobina epo na abwaka pe mais sera na penda YouTube ezalaka te mais sur YouTube ezalaka te donc ezali mais ba vidéo nous sur côté peut-être bra Congo babeti nini babeti Fréquence Star ba 2000 nini wana ba 2008 wana donc bamonanga ya kisensu so mpe babeti ya bralima mpe bamona na bango nde siko omeka ntango omoni komeki musique esimbi mpenza te tomoni yango mpasi yango mipesi nango trop na comédie parce que là on dirait omipesi nde makasi mingi na comédie olingi ndosala wana tozongela mo moke mais ose plonge trop na comédie. Ouais, théâtre comme si pe na bando préférant makasi yango ezaki théâtre na musique soko pe na minute toza de ba 14 heures so na parler des aboy nga soko na yeka parler pa ba mère nazalaka toujours na kati ya ndako na talanga mo ba théâtre soko na moni ke ba théâtre eza penda te na ko talanga ba musique et mo pe ba émission yango mipesa notre olingo préféré notre na comédie kaka ola ressemblera ce qu'on a olinga olanda nan aza idole na yo to ningo vendre ozoro vendre otala télé ozomona ke nga fana jouer le roi mutu te ouais nga naza nga mythicologue ouais nga naza nga mythicologue donc artiste nyonso soko na moni ki joue bien donc na préférer na ngai ndete ba président Doudou ba chef na biso Doudou ba Doudou Soukou na Doudou Soukou préféré na donc na lela peu fort na préféré les sous président José malgré joie peine te sida oui na préféré les sous ba nani
baartiste pene baza ebele bapapa mbata siala président vide lwe baprédeso presque baza ebele na lingaka barole mingi oyo baponelaka oyo ezala barole moko ya mwana moko boye un peu mystérieux mwana sikoyo ya oyo mwana peti yango aza wapi ye yeyo peti nango yeyo iza donc nga sikoyo nazwaka mingimingi bango ye jwa na ye te ye ezalaka mosusu obengi ye boye otinda ye opesi ye mbongo alobi akokende te me azokende azolela nakende te akomi na balo nasomba nini yo donc moto azoboya kokende me azokende me azotuna yo lisusu asomba nini donc nalela ye bango fort yango mpe siko mingi nakapitaka bango fort voilà oyo eza vraiment comédien solo na bimi na nga te mo nde nazalazala na palais tofandi na biso na nsima kuna tobandi kosakana na bango na capitaine mwa bajoka banini babambo babiscuit na capte bango voilà kokotana na monde ya théâtre ezalaki mpasi difficulté nini okutana nango ntango oye dans les débuts okuti bagrand frère okuti bamosusu bagénération na yo oyo bajouaka déjà basi basala kombo ntango yo okoti difficulté nini ozalaki nango ozalaki obanga ke baétouffe yo problème nini ozalaki na miniti ntango okotaki na monde ya théâtre ouais ntango nakotaki na théâtre relation nanga mpenza azalaka mpenza te peut-être bazalaka me na tv vraiment nanu te mpo ntango na bandi théâtre na bandi yango mpa ya musée kamba la vérité bambote ebele esika aza bango kutu nde ezala na babandi obondelanga mo mpe toyera mpe boye pongi bamemi ngai bavie na ngai ebende bavie na ngai pinzoli oyo mikolo babenga ye okoyanga noa donc oyanga noa oui aza France vraiment esika aza vraiment mwana banga mo lisu na bosanaki ye wana esika aza vraiment bambote matieko asala pa président Kikedi epa asali ya ye donc courage kaka siko na ye ekai mpe boye po répétition na biso mpe ezali nango kaka na kisenso nani obanena na troupe awa ya musée na ndenga dansi nini ebimisika eza ngemo akendaka lokola mo donc baserana après wana naokata ngo ba 2012 na bando concentré classe mona yo beta tour epa bamakulutu na biso na plateau bateke nafanda kuna inani natanga mpe kuna mpe nazongi lisusu ntango nazongi ale abeti tour lisusu na bakongo tour papa wana mpe natanga mpe kaka nazongi boye ezali janvier 2015 on mélange théâtre quand même la classe 2015 nazwika bapapier nakomi bakombo bagroupe nga lobi te nga ifale na continue théâtre comme si sika nazalaki ye moko alembi na ye alobi keyaki yangola malamu na concentré mosala nanga nazwi mpe kaka na bandeko nanga na ndako baprévoyance bavoldi louange baharmonie basarive bachunette donc mo bandeko kaka bana ya oncle na biso na bana tata maso na beti bapapier wana nalobi naluka groupe bamisi balobi non kende pas vie de loin ngabe nakokenda na nga pa président vie de loin mais tosalaka neti je hasard otie bakoma bagroupe na bapapier otie wana soko opona neti je hasard ntango totie bongo totie ya babanini ya papier ya vie de loin 5 totie ya président sobe 5 presque mo bagroupe 5 bato oyo bapona bazwaka vie de loin donc nde tosangisi yango 5 papier wana ebimaka vide
nga saka ndeza bo saka président ville lo nde makambo tang na bandi pe na ke kuna pe bayambinga avant na kutana banda répétition na bandi mama tournage boye nkela yanga nyanga nikela nakata cercueil makambo banda wana nde place pendo matande yango wana donc so basenga président ville le nyongo abimisika yo mutanyongo aki ye mutu ana tepwa peut-être mutu ana komema cercueil komi nango na ndako na bimeli ye poa na ju cercueil na zongi nango ka bon nde place wana bandi mama makambo lelo pe nkela pe abimi pe mokili voilà à partir wana nde nkela pa yebandi ke lelo nkela comme pe bakomi pe solliciter trop ke baloba ce qu'on a vraiment nzondi so bo solliciter mingi c'est ko simbi mo eloko nde sala ke chaque fois ba politique to boya ba ko so na casting yo simbelo te ouais de balobi eloko ezaka nzambe ko simba kondima donc so ti de nzambe liboso donc nyonso ko yaye omona ngilo te yo donc to loboko no kota nzambe ouais église ni ouais ta vuluzi non na prière nanga na bima donc prophète bon na PCP na profiter ka kopesa pasteur na biso azana na Europe vraiment bambote pasteur nene tsuka vraiment merci na ba conseil pe na ba prière au sala ponanga vraiment merci sikaza bon bato ba psaume belé wana vraiment na profiter na pesa pe bande kono surtout ya bima bambote belé ngape na leka na nzela wana mais malheureusement na fanda na ngate nkela sala biso moi plaisir moi chant wana betela biso mo mukie po ba fan ya ami des stars na kati eza makambo TV ba sepe wenze mo ya wezo beta sikoto ya sika wezo beta nanu ya kala siko beta na suka kwara kela mar kibu kelen ke kwara lokpa atame amame batungume bantinzama banticho plus bantilem Bayueme Mentanyang Kiriku Mwanbe Bekayuem Manje Mendaibil Bayueme Manje Mendaibil Kwaranjake Jatelema Kwara kelamar Nkibu kelenke Kwara lokpa Pamunganga mwana Constanze Pamungang mwana Konsumbe Pamungang mwana gini mwana ja Pamungang mwana Constanze Pamungang mwana Konsumbe Pamungang mwana gini mwana bakanga kiyezo ya bayuda pedala siliki bakanga kiyezo ya bayuda pedala siliki asimbili banga afente muyuda muyuda ni ngani afente yo lisusu kadi yo litoi ayeza lokoti litoi ayeza zongizi muyuda ayeza ayabeze na bedelo bizo de bundaka nanzodade bizo de bundaka molimo elong baya ya kaka boye mama benda kuna kindobi kaka kinda voilà tu sentir va monter vraiment wana za babiloko ke nkila lelo pas comme musicien nkila wana munoko nini elobi nini mabiloko zo beta ne bandela wana ndeki chinois elobi nini na munoko nini pe wana donc wana nakoloba ngo eza kidinga kimbala pe bayo bazoyoka ngo bambunda oyo ya bandu bazoyoka ngo bateke pe bazoyoka ngo presque mingi nakoloba ke en général mwango nde nabosani na français ekimi
donc eza lisanga ya baminwaka mboka ya bandundu. Donc ozwi ndambu oyebi yango ndambu minoko nyonso tona oyebi yango tozalaki na motu mo alakisaki yango? Non, nayebi yango mpo ngai na fanda deya na bamboka wana bakonje nde ezala bakonje boye tobanda okendekende kuna tookende bakota kwa mutu tookende kota bolobo tookende kota mushi tookende bamakayabu tookende Kikwit Bandundu ville tookende Mukala Mateko panu Cité panu Pai yolo awate yolo mboka bayolo tookende yo moko oza moto mboka nya yo moko oza mokongo toza moto Bandundu bamboka ebele nga naza na nganga baekolo nyonso naza moto Bakongo naza Muluba naza moto Équateur naza do Moswahili mais mboka na yo pena mboka bato ya Bandundu banso bato ya Bandundu wana bimisi babiloko bato ya Bandundu voilà kila président vie de loin auti kobala elekaki na ndenge nini jo yango yaki ya ndenge nini talaka président auti na maladi eningisa mokili bato tu vie de loin ke wabi akufi empoisonnement aki afili d'ici azongi tala siko na minute oyo président vie de loin abali mama elekaki na ndenge bete tuma lisolo moki en tout cas vraiment ya liboso na tokomisi Nzambe donc komone tangamaka toujours komone sanjolamaka toujours. Merci Nzambe, merci tous les fans. Pour les appels sur les fans tena bande konabiso, ba Congolais vraiment bataki na losambo. Merci bande kotu bazana pays étranger au pe bazao Nzambe. On se pese na mbongo te mais Nzambe sunga na yo ya Charlie soka kufi mabe. Donc izala musika na ngai mama na ngai adole pour lukila ba mona kanga wa Nzambe na merci vraiment donc na bande koto ba soutenaki président vie de loi lelo pe président Nzambe asungi pe akomi na ye na bonne santé vraiment merci pe na mama Nzoma mama Olive Lembe ya papa na biso Rais sika za vraiment bambote merci na mama Angel Kanam soutien na bango nde mutu pe esali penza bien et merci na bande ko tout na ba o ba soutenir na ba o pe ka conseil ba o ba pesa ki nkela boy ba misu ba lobaki boy vraiment ba merci na bango vraiment mais c'est quoi donc papa Bali il est qui vraiment esengo makasi comédien tout bayaki artiste comédien presque belé bayaki donc na ba o ba pesa ki ba invitation na ba o ba pesa pe ba invitation te bayaki na bango kaka senga mutu nyonso tu mikolo azali na palais azo pe mana na cadre pe ya corona donc avant ne pe kana ouais mikolo vraiment pongi donc mikolo azali ka palais kaka mais afungwa witi ko fungula pe chaîne ye vie de loin TV bo s'abonner pour na vie de loin TV ya penda biloko bien kuna penda mona nyonso voilà nkela tango talaka théâtre otala baninga musuku bazo jouer osepelaka plus o jouer na nani oke so beti dio na ye o senti penda ke mokili zo ningana ouais na moi si comme mobile comme si mobile o kato kutana na ye po presque ba o mingi presque to kutana na bango eza basi eza mibal donc liwe kenda kama musika siko na kutana papa na nga vie de loin au moins pe ka batunde ba telemi bona ba téléphone bango bakozanga ngai na président vie de loin bakozanga nga tena mobikisi bakozanga nga tena lianza bakozanga nga tena Aida donc sika za donc président Nadia mère Bouyboui presque tout le monde bakozanga nga tena président Mayonnaise baza vraiment belé baby sika za la donja vraiment sika za pe bambo presque tout. Voilà. C'est là que tu as joué bien.
donc akotaka na sujet alors akota na gamme hors gamme te mais na gamme donc nasepela na bango nyonso. Kila santa kozala vraiment sans polémique, kozala besoin kozala vraiment bien na mutu nyonso surtout qui mara problème ne na monela ka. Ouais, kokima ba problème pour lelo soko luki ba polémique. Lelo mabe koma nango ka wotambola nango na poche. Donc oluki polémique soit na muninga oya osalo mabe peut-être muninga o bozala bozala na rankinte soit mutu mususu peut-être akangala mwa likamu mombo donc bewani yokulata muninga donc yango tokoma kokima ndeti na minute oyo toyoka ke artiste nani ada ilunga penda bapoisonné donc komi penza komi kosala vraiment propreté et bato mpe bapoisonné rankine entre artiste na artiste soki toyokaki to bawelelaki mwasi ya mikili donc komi penza vraiment propreté mais nalinga nasenga eza bandeko na biso ya mibali to ya basi soki olingi mutu wana mie ozala na ye ke olingi oyo bango swati seigne e biso mondi na biso tozala na biso tozala mwa nini tuba peut-être kobenga boy toza peut-être ensemble yo wana moko wana oyo mère abenga tanga te mais o mengi na ngati que te côté des gens ouais peut-être muninga na monike asepeli nzoka muninga mususu pe asepeli peut-être be akoza pe mwasi na yeto to mobali na yete mais tango obenga bongo tango bengi de ayebisi oke na boulot mais ozeli ata ba 20 ba 22 heures po biso boulot sila mo pe komanda 0 heure après ba solola tango benge peut-être mususu wana pe azana na atala relation na yete na ata moko te na poto donc amona yalinga la kisangani yene mutu akoke ase ndenge ni donc eluka ka ketu yango nalingana senga ata pona basi to mibali te to bafan kaka koyeba kosolola bamese na biso kaka bapire vie bapire sœur donc monde na biso comme vraiment trop motema mabe. Voilà, merci beaucoup. Je suis sûr que surtout balandi conseil vraiment qui est la paix. Si ton ozolo babongo, et c'est vraiment bon même dans le monde nabiso. C'est comme bon dans le monde nabiso. La vie moro boye asoza ko bien. Tant que t'enka comme mais à mon gars asoza muta ngo sola desko yenda soza ke pona nini. Ben ni déjà ba ke ton ozolo belawana. Ngana téléphone ngana zaga na siko na dema mera ba tapoto ye bele bongo nini afandi bo message boye mais je suis totalement pe ezana ngoma bete mais pona ko prévenir kaka ndenge ibola nde ba prévenir ko solola kana cadre ya nini pour lelo peut-être na goloba ke ya lembintika soit tindelinga bogo peut-être ndeko na ngana zala na ya artiste comédien akonyonga na batindela ete akonyonga peut-être maman de dette a soutenir anga soit papa Luzombala na Madrid papa na Dorcas a soutenir angai ba nazala na bango so fandi peut-être abengi code moni code mususu wana nyongi ya kisaka nini komi penda très mabe yango mingi bandeko na biso ya ba artiste comédien tokutana kaka esika boulot so boulot esili donc ouais balise bosangani wana nango nécessaire te komi bamasa na nga ka bandeko na nga tozala na bango soki peut-être aussi que to na terrasse to beta matuka kinkole ezalaka toujours famille. Voilà vraiment petit conseil malamu ndetinga na zamba Isker Fernando en direct de Suisse na zamba papa Kapela en direct de l'Allemagne na zamba na batebele bande ko basutenanga tant ba mona vraiment numéro mo bo Allemagne mo plus 49 omoni mo plus bo ebimi yo kuna zo nyonga
yo kuna zo nyonga ayi donc yango te biso to sala musala sacrifice tenkela tala kana logo musika na ye ana souffrir boy na nga simananga lobi biso mutu monga moninga na simana émission na yo habita mususu ya miso loga bozo bimate mo corona bozo ta mo nzete ata mo kama yo sko no nyongela nga na souffrance nga na zo souffrir ya na sans ata mukete vraiment nkelo souligner lo moko o bakomi ko luka ko ote ba vie ya batu na facilité je disais on toujours le bel mambo sacrifice nga na zo ya botala nga na ye boye na moyo après c'est quoi tant mutu moko raisonner nga yo ko nyongela tana sacrifier ka bozala raté mais boza wana watu bako na facilité ko bomisa mutu jusqu'à pour moni mutu tam susu yo bato ba poto ngo peto to lo bananu ba to ba pang bozo sombe so bete ba ka pété so ko créer ba ranking non faut ye ba ninga osola na ba petit so ko za mwasi to mobala mutu te so kanga bwe ko to soit apena wana te vie na nga to madame soit na ye tango yo bike to yo le bike akomi sous na comédien o tina sipela na ko to bato vie de le moko o ko to président so be moko tango sang si bombo bato na basangana na bango kaka bavanda na be événement na fête ezamo complexe moko et comme sur votre téléphone oh ya mo abenga image donc et ko na ka yo wana oza bato 4-3 o créer polémique yo o vandi na yo bato ba otana ba poison donc c'est vraiment lo mo boy jengo tunamona kayole makamba bakankin to ndenge nini nazo hata na ngote ngoto donc namona na comprendre te ba mais c'est quoi ça va ici ça vraiment ba bonne guérison vraiment avec Raïs Findi vraiment Findi vraiment ba bonne guérison na bino nyonso vraiment nzambe azala na bino na yebiki nzambe azali akobikisa bino eloko te. Voilà, nous sommes à la fin. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mais on a commencé à poser la question souka, question mozo elanga vite fait na mutu et bazolo ba régiment de tozolo ba ke ba poiser comme koko sa mapo et ba maman liva yo kama wa ba tout na mo kinga kati mo enveloppe pa kake pesa ma ba mso bazolo ka ba moyen ba ozo ba visa au voyage ki ba poto mso bazolo ka moyen au voyager donc na habité pour na yo en tant qu'artiste au moins yango ke komi nango lukuta et au moins te ke so yeza lukuta bo baby si ko marché pour maman na biso moli fala maman mo maman mutema mawa yo ke la biso mawa tam susu ba artiste akoma na facilité ko aider bo moins te ke wana personne ba ko sa relation wana et ça la ke lika muso sérieux alors ko assister te et puis et comme ba muso ba l'époque c'est pour na yo artiste le bin pour na loko ouais exactement ça vraiment lelo comme artiste kufa te soit au abela donc bernyo se comme comme Olive et sur peut total peut bien pour mingi makamuso zate ya kuluba penda na TV ba okanga penda pamba nana mbongo te nini po nga na koloba penda po soki totali pe bien bandeko oyo ba artiste ba kulutu na biso ba artiste comédien mingi ba comment préférer na bango ba artiste ba kufa ba yebi ke tango ba artiste kufi mama di mama tanga yebo awotika mbongo awotika boy Mama Denise akotika boy mbongo mususu ya bafani oui ya ba mécène batu mususu ba yoki ke artiste mo azo kufa mo te akozwa ndeti bango ba tete akozwa idete bo sengisa ba artiste nyonso ata ya mingi te ata mo $2 to soutenir muni ezalaka te kama utakufa ale to kota pa ministre boy to kota to belela nini mama oui mouche baba to belela to tell numéro de ya nini boy mais mutu shoga abela ndeti par exemple président nani ade aza poisonte ezoloba kutu presque pas ezoloba si la balaki une fois le kaki déjà nango na yebite soki eza solo to ya lukuta mais na yebite soki ezake peut-être
numéro 1 to numéro 2 to bakulutu na biso oyo baza baartiste comédie bakozwa mpe opportunité nyonso wana ya président ada baluki swati hôpital moko boye bana basoin na ye pene ya bien na minute oyo eza te ntango ayoka ya ada kufi siko baresponsable baye otete nde maboko banki baki koluka mbongo aleki na airten so koloba bilobaloba mpo mbongo ebima bango bamela ngo na bamasa na bango na bafamille na bango eza vraiment propre te soki totali mpe président dadi oyebi ke président dadi abele banda kala eumeli parce que na matanga aja ya pululu azalaki te afan kutu matanga na matanga wana amoi ntango tokenda king ntango tokenda king président dadi donc akongo tokotala mutu na miso te atieneka mutuka boye président videlo abandi kotumbola atumbola alobi ya Charlie ça va atiena yeka mutu na se boye botala déjà mutu aza bien te siko ya mabe siko tanga akomi akutani na mama tuni aza bien siko ça va donc siko nakomi na nga l'aise nzoka abandi obomba ne malade mais biso mo baartiste comédien toyebi ke aza bien te nanango akozwa ta idée surtout bango balimero 1 wana balimero 2 balimero 3 biso baoyo tokosuki koza balimero toyebi te tokoza soki ba 1 milliard soki combien po baartiste abenga kozwelango wapi ozwelango wapi awa na ba 2011 awa na banzembu ya mama olive bakinga sisa bidimbo tokenda otuna bakota bakampisi nga na tuna ekoma na tanga ya mbongo mpe batanga boye zonga nsima bakenda ozwa bambongo na balia eske babenga tanga bango ezaka soki moto akufi nde wana kichef na minute bazela soki artiste nanango akokufa po balia mbongo ekomi propre te nde eza boye nde totunaka ata ya mingi te ya moke ekotaka bandeko oyo mpe tobwakaka malgré bato bakoma ofinga bango mpe bakoma olemba biso me nakoloba ke bandeko tu ya bafani tu bandeko to nga mokutu nabenga bango bandeko oyo balanda mpo biso toza eline na art na biso mpo mingi ezalaka toujours lingala ezala lingala kikonga lete muna mboka français ezala mwa pasi anglais nkutu mpe pasi toza vraiment eline soki lelo toza mwa moke eza mpona bango tokofinga bango te ata bapesaka na bango mbongo ya grave mbongo wana mpe kaka $50 ezosunga yo na kini awa eza mpe basalaire ya bato mosusu awa na kini salaire pende ya bato mosusu na kini okofinga te $20 sekwa soki ndenge nini donc presque eza te kona kotela bango toso mpona nini bango mpe basufraka omwa babimi tongo ti pokwa bakeka u donc na malili wana donc sacrifice ton biso vraiment balimisa biso mpona caractère na biso ingratitude na biso vraiment donc bolimisa biso balobi loboko esimi nye jamais kokata ngo Vraiment, merci beaucoup, Nkela. Oui, c'est la fin de l'émission. Surtout que c'est déjà le moment de la fin de la numéro, tout cette émission. Ouais, numéro, ils ont plus 243, 89, 45, 15, 899, plus 243, 89, 45, 15, 899. Na WhatsApp, ngami mitoto WhatsApp. Facebook Shadrack Nkela yanga ni don okozwanga me nasengi mpe na bandeko mpe balela basepela na nga basapone na Nkela yanga TV bambote na nga napesi epa papa Lujan Mbala papa na Dorcas Mbala napesi Pera Lomiga peintre na London
ya Chunette Mbote bambote belé vraiment na pesu maman Odette Omeko aux États-Unis, maman Mélanie États-Unis, maman Dodat na kati États-Unis bambote belé, maman Paradien Laquin toujours aux États-Unis bambote, double nationalité, maman AC Milan bambote belé, papa Hermelance Papa Hermelance Kwasu mutema maman Patricia Kwasu papa na ya Elikia vraiment bambote na bosanité maman Aimé maman na Eliana Jérémie mutema papa papi na Orlane vraiment bambote belé Mamimi, motema papa Roger Bila, vraiment bambote. Maman Nora de Bruxelles, maman na Shadrach, vraiment bambote. Fondation Limozo RDC, ya sœur nanga Sandrine Bowanga. Oazo soutenir, soko ozano na mbongo to linga peut-être au banda commerce, OK, joa $1000 et na $1000 wana bénéfice. Mbongo kozongisa pana bango te oluki mutu mope oazo souffrir opesi ezala o na Bukavu ezala awa pe déjà ezali mais déjà so oza posa peut-être na memayo o bazuka limero nanga wana mbala moko na kopesa mais bambote pe na Sylvette Mambu Bijou Ndongala Richard mutumoro bien Shadrach Mundanda mpangi na munu na États-Unis. Merci Aïe Kelazara na bate belé, vraiment merci beaucoup à merveille Kodituka, autrement dit maître de la presse congolaise Ado le pro na ma caméra toujours enga moko paye la valeur de la presse congolaise na micro tout le monde en a très prochainement. Je suis sûr que l'émission l'équipe bien makasi bolim je suis tout le bien mabé tout le monde en a très prochainement pour la prochaine émission. Bye. Bye bye. Pamanga mwana konsanze. Pamanga mwana konsume. Pamanga amwana gene mwana ja. Oh baganga giyezo baya bayuda mpedala siliki wo. Baganga giyezo baya bayuda mpedala siliki. Asimbili banga ye. Moyente merci pe na Facebook. Terrasse na biso eza vraiment kangi banga mo Facebook bambote belé ya mukolo bambote boss Ben Olondo na kati ya Afrique du Sud vraiment bambote na bino nzamba protéger ba africain nyonso o aza Brazzavillois o aza Angolais to nan Nzamba protéger bino na ba maladi ye ezonga côté witaki donc batu desi bakufe belé et kokit. Voilà, merci beaucoup, bye.